Obi ke biso na Congo to na room. Apesa ba passe ba na ralenti. Na milongo la kanga, onga ba olbala biti. Obi ke toki na mputo a pied passe na journaliste ko compata pesi na ondeni. Toki na biscuit ko ba no sobo ba na tongo ti pe ko ba de na parlo pas. Ça dit obi pe na omoni ye ayebi ko beta ba. Tato lo be la balle, ça te ke po beta na équipe munene te. So ba boni balle awa ba biso ça ne balle sala ka ko muta sa jango. Wana ko ye bango. Wana no ine. Si ko le loto jinde bato bazana opportunité puis chance le ko ye. Parce que surtout qu'il y a des gens qui chassent même pas les gens qui disent que c'est ça. Là, la ça 12 passes à bien à 3 matchs dans la tête à la pote. Ah, monsieur, même c'est mission de 12 passes à bien à match. Match à Libo, son style, on appelle il faut 4 passes à bien. 4 à 3 loups à 100 de pommes d'abord à Moutou Théo, Tchélébo. La source à la sopa, toi, je vais vous dire, ça va le voilà, championnat Angola. Aux appels, aux managers, dans le championnat Congo. Différence ni aux hommes, une évolution va jouer. Différence c'est ça ma case na organisation na Congo toza na batala moko iné exactement toza na batala iné mais organisation championnat est compétitif donc tu peux comparer championnat Angola na championnat Congo déjà butu na moi de Angola legi musika katambala musika eza butu kimo ga bisinga a gagné $30,000 $30,000 amando futa onde na maboko on futa na maboko parce que tout le monde est football amateur. Et où tu comme on a repéré son exemple, pas toi demandé. Pas toi demandé pour Mazembe, zalagi na ba fiche de paie était à prouver que ba foot à partir. Même Alain Carré abima bongo. Dernièrement en 2013, 2015, 2016, Mazembe ba otaka ko publier na page na bango. Que na olinga na ki messager na bango. Mutalegi mputu na monanite mutalegi biscuit na monanite mutalegi room na monanite ngamo pe na micro ti penda na mona penati merci ona micro te point bona yeba jango tuna na njini isa yo na tela la match tuna petit na mo Philippe Tambweko yeba on manager moi sika ma yeba bete mutu mais out of formation omoni ngana se omoni ofute papa na lobi nenge le pare beta bongo ye pona yo médiateur mando ngala zigi et le pas na ba joueur mana ba crack ba crack ana ba joueur aya betia ke nani mtakoza lina wa wita ya sifana appel de passe à midi tato ba passe na sali centre dans une sur pas muninga gecha o puta pesa ba kambo ko te Liberia ba kambo sauter ba ko sauter tika je so monion ibe le gibenge musika arrête musika ibe ben peta 3-6 to kanisa tina ndako entraîneur doit risquer ngani nga so yaki bibete na beta bana Congo te entraîneur ba pona joueur akemba pa mono na likolo mwa munene mo ko toka do bendi ko be bibete ko beta te te ba ni balé ko papa ah ouais te ba ni balé libeye ana ka to kena brazo to ko mi lelo habito beta ko va jouer comme Arsenal avec petit tableau après son musala yo c'est pas so yo za futa bisi manyanga pas la popo manyanga abi yo za futa mais non c'est pas no po bomba ballon so mais ça peut aussi mbele yo bima de to mona pa mindele transfert ya trésor pour tout yo obi na yawa transfert ya trésor pour tout zelanga na silisa eloko nini eposa problème trésor pour te kama combien problème nini se posa pour Kabu na Mazembe babendana trésor pour tout ngam na négocier transfert na pas président beto kanga 1,5 million 1,5 trésor 1,5 Mazembe le seul équipe oyo bando foot à salaire te za Kabu le cas on offre de salaire de ya bando foot à salaire te bokani contrat combien 400,000 à peso 400,000 na soit tu vas peso 200,000 na aller 200,000 na retour aux ana prime match 7,000 par match oyebi déjà que par mois si tu gagnes 4 matchs na 21,000 nanga na 21,000 parce que ba joueur ba bando linga ba bando préféré na bango bongo mais lelo tellement fédération et quoi ça joueur union surtout comment la contrat il faut salaire OK na faut la fiche de paye union surtout fait ça maintenant ça à 90% la plupart ba comment na ba nganga on va tenir ça comment nganga oui la plupart moi mtolo ba to kosa ngana comme analyste na ça les asous ya joueur qui entraîneur moto mona to mo papa lu ngana équipe bosana ngana zo sur la analyse neta sur la wera jibe faire nena sur la musique nena sur la balle donc et ça moudité ça dit le football est bien na ngana to sana kiniti ba joueur même na ba télé pour faire comment va partir ba kamera na ba lu so na s'intéresse na kamera ba comment va partir pourquoi jeunesse relève les attitudes. Bonjour, chers internautes, bonjour
c'est votre être simple serviteur de ce Manissa. Nous tozali bato tolandisa Mandembo partout nous on est. Photo ya Tomé Massango Ndembo. Là maintenant je suis en Angola, précisément à Luanda. Naye kokutana na bandeko o bazaka ana Luanda. Lelo bandeko na ngai o balingaka football balingaka Ndembo. Nazwi moko ya ba manager oyo amema ba joueur ebele na Luanda. Moko ya ba manager oyo asala makambo ebele na Luanda. Hervé Katangala. Bonjour monsieur. Bonjour grand garçon, Manissa Fiston. Ça fait plaisir à Royamba le papa. Merci et bienvenue dans Mboka Biso. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup. Ya mboto Royamba na kopesa bino natali sabino caméra ndeko na biso mususu ya footballeur na kombo ya Lubanzadio. Entre parenthèses, Messi. Bonjour mon frère. Bonjour grand garçon Fiston Manissa. Tous au Landembo. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à mon jeune frère Christian Kandolo. Agata Luanda, merci na Kadema Tempo, merci na Dodo, ba bazola na biso siko. Hervé Katangala. Na yoki sango na yo que oza manager au même ba joueur belé en Angola. Mais quand on relate biso nanu muke eloko nini yo sali ozalaki manager ya ndenge nini oyo komaka manager ou pour expliquer biso nanu mon frère. Ouais, merci na parole au Pessinga. Eza eloko Ndembo eza o biso tolinga. Ngape na participer malgré na koma na niveau likolo te, ngape na participer nango. Etant esenga yiki totika yango mais tozalaka na kati ya Ndembo yango nde na koya na management ya football et disco naza et nakoloba ke transfert ya liboso oyo nga na sala eza ka oyo aza Messi Lubanzadio Balambuta Biscot Trésor Mputu. Donc eza ba transfert oyo ya likolo pena oyo nga na sala transfert oyo nga pena nga moko na négocier na mboko a transfert à makasi yango wana mais ba joueur baze belé naza ta au moins na 30 à 70 joueurs au babeta na mboko grâce na nga. Ah d'accord. Hervé Katangala nga linga mutuna na nga liboso ezali boy. Ki management nango osala rango kaka na mboka o zali ou okoko sala ngo pe à l'étranger. Te na ko sala ngo pe à l'étranger na sala rango pe déjà. Nde toza awa nzele za Portugal, nzele za Dubaï, nzele za Libye, donc ils a partout. Naza pe na ba collègues monsieur Sebele to travailler na bango soka sengi nga ke naza na besoin joueur boy azala congolais to azala angolais donc to travailler bien en collaboration. En tout cas. Question na ngami balé na tout na yo les sous. Est-ce que nous travaillons au salaire licence en management? Oui, naza nango. Au salaire licence en management, au salaire la rango wapi? Awaka. Ah na Luanda. Awaka nangola. D'accord. En tout cas, merci beaucoup ya koyoka yo avec Katangala. Na repesa maluba pa Messi. Bonjour monsieur Messi. Ouais. Manissa. Pesanga moi ligne na moi biographie na muke Messi. Lubanzadio. En fait, pour nous avoir rapide déjà pour la biographie parce qu'il y a une dans moi la Chili. D'accord. On a pas dit là c'est belle bon pas président à salon pas de son côté. Et puis na qui après Belgon na qui na Saint-Germain na ligue na l'Star. Puis na ko déjà mo vite fait na petite pour na on a moi rapide pour y temps. C'est là ngonga. Puis na sali 2 ans na petite puis na qui Voltaire c'est na vite à période na Bibé attaque volontaire. Donc joueur à suka au Bibé à jouer qui avant kufa ya kinga. Puis ba pesa combat Messi na 2007. Donc voilà moi parcours ya on est plus na longue na 2007 na Kenya Rwanda et puis na longue na Cap. Na Hervé Katangala manager avec Zonga na 2012. Na Cap 2013. Au petit Cap 2013. Na 2012. D'accord. 2013 ça veut dire c'est donc on a bêta en 2013. D'accord. On a promis pas avoir de signer contrat mais pas complication ba match to. Et bien tu arrives na njin pour ba jouer sur le njin parce que peut-être on a pas vite déjà. Alors ba lami ba pelepele na njin tu arrives na Saviola ba Dax ba donc tu as des kiria ba congolais quoi. On va dans na tobi ba to yeba ni pede mais ba la kia ba c'est le mou na voilà et tout comme ça. Et ta on a comment qui a yobi qu'est-ce que na biso ba congolais ba limité ya yobeta na yo. D'accord. La compagnie des points de limité mais en fait net aux acquis pour te yeba na ba talent. To yeba na oyo donc on soit sur espace et on a moi compliqué. Après na BT 2016 na ko zonga la kim, la KTS na renaissance pe ba zinga et puis c'est pas complication et puis
naye kozonga na Angola na 2019 nabeti l'équipe moko ya Wish et puis na décidaki na monika babala yango mpe ezokenda mo babri puis natiki na omosamba mosusu donc moi biographie ya vite fait yango wana. D'accord, mais sinon Bazadio nana ninga yeba po beti lisolo la ASV Club olobi oza dernier joueur au Bibé Yazwa. Oui. Okenda comme volontaire. Ouais. Na 2 ans oyo ozalaki nango na ASV Club ovandaki 2 ans wana obeta te. Ah, on abeta te. Oyo jouer comme joueur libre. Ouais. Est-ce que na ASV Club wana ezalaki difficile pour la retenir yo? Oui, pour moi, c'est difficile déjà qui teste. Quand la période la Bibé aïe, pourtant on se tourne dans recrutement, il y a déjà général, Dieu m'a dit que le roi général a joué à ce club. Donc on était là, bah joueur de GBL, bah pas beaucoup ça, personnel, c'est pas pelé, bah rigueur, bah joueur belé. Tant général a changé structure, sauf là bah joueur, au fala somba. Maintenant on a mon équipe pour entraîneur, la capacité à Bibé, aïe pour évoluer dans Bibé, parce qu'il y a comprendre que Bibé a un caractère là, impact monsieur. Soit dans l'équipe, bah moi niveau. Ndeko benga Bibé tant usko Bibé aye Bibé kuta ba somba joueur mabi non ngai pona ngafuna saka recrutement alors wana nga déjà na beta ati pamasa to vanda na bango équipe na biso mwanji le matai kano de 13 pamasa mko ya faut que beta kuna ngabite nga una fona la coach ba yo meko kimama yo na la coach na kano de 13 en fait comment so na ye ba moni ngali ko liboma beta bale ti oza sula olima mabila mabo kinda kipendo kinda boy so yo beta maswa bale ndeni. Et puis balangolo ba faut que beta bi na vita comme eloko yebika ndenge ya vita équipe bato et puis ba vita isa hôtel ta balo ba vita o bena vita stade tonda ka o bena vita muyaka yembaka voilà et on est ouais peut-être c'est on a compris volontaire et peut-être c'est volontaire déjà pour la faute na kata femme yaki difficile au période on a yaka so ba moni yo kaka na ponga bi wana na god bata déjà voilà ti bon yebika apé malgré ko ça na talent mais sur jour wana nzamba lo ba ki ça mo na ya tina continue d'ailleurs on a continué na kati faut pas koma combo na ngapa il faut koma combo na yo na poste na yo quand on se retrouve on a 300 personnes 320 joueurs wa koma ko ndaka 20 mesco na kati on a kaka so à la vité personnel na tanda na biso mo papier pour faire vita pitch na ra munene ya munene na pitch na tout moi là qu'on a c'est biso kumba pecho te beboa ya bia oza mona mukala yi to baluka mikolo baluka jo bakemba atuni mo uchanga na uchinji tona bia ba biscotte ba yeba ba bale ko megate ambutu et ba komi en fait ko batu ya njini ya chako bandeko ya ba yebi ngai na belgo na ndeko beta bie ba yebi kana no beta bie mais ba yebi ngapisa mama bilamba mama ko linga ba soya mama ba musicien belgo ti ba shabani voilà ndesi koyo ba bimi na feme ba tala ba mona lo wa fatile ba chomo ba la piki na ba mona likolo ba sala kaka campagne ba danji wana vantile yana zo chance to bakabuli bo de cap na banda tangu na banda wana kiki makengela l'époque aki entraîneur atu bandika wana bo de passe na pesa ba passe dernière passe o chatale ya bibo plan na oluba ye ko na room na website kiki makengela bi c'est petit jeu comme matumola wana sko posa entraînement depuis libanga mo bima awa to petit bo ya 15 minutes na kena ju bon wa bima danger mais pas tout dali ko ba mona ke tane ala ki donc quand tu mesili wana bisinga toi tu viens de même ba jouer sur musical puis alors ngodi bango bichomo mama ko tunga na mutu apesinga Messi batebele ba confondre ba kanza Messi ange uta na Messi à Barcelone à l'époque 2007 Messi a une impact qui Ronaldinho apesa nga lokwa ba doit na souci à Rome mingi tika na lo magam Bazadio c'est-à-dire il a un impact ba mutu apesa nga ko Messi so tuni ponga so tuni ba vécu ya lelote awe so te équipe na lisolo ya tanga coaching abi mobiki sina sens ka ko sauver o philosophie wana mona bina ki bibé et to ba junga lobby no pe to sali entraînement sur plutôt que pour Xavier et donc au discours président to zongi siko makambo bani d'accord so na ba vita et loko pe bo magi biso wala to yom fo tu na o menga mona linga mi sitela ngo rapide zo bana na sizide donc to zongi na beta ba 5 match danger na kanga kisasa et biso to yaki pe ba trop petit o moni ba esprit ba Barcelone ba Barcelone ba Real ba ni ya protéger ba produit na bango ça donne moni ba petit ba yami même ba Messi azali même malade ba traiter ba Messi exactement c'est ça ce problème ça na équipe féminine donc ozana talent na yo bunda na suyo moko compliqué encadrer ça. Est-ce que tant que vous préparation na Brazzaville vous championnat bandi première journée première journée to beta na style on est titulaire. Oui, déjà pour une philosophie à dirigeant, ngale ouais petit mot voilà yi ngola muke okonda ya na côté somo de ba 5 minutes aussi gagner la vie et gagner na ngobo bon la boule na ba. Or coach vraiment joker moi ça moi coach Bibes joueur une clé phare là. Joueur de phare oui,
c'est de philosophie nga mais bango ba diriger ba kibika ba vita kala bango na fola mukolo bi pere nga na beta na mazimba uti malanja uti mazimba na beta na sosaïs maître mbwa Sosaïs dragon botala uti dragon ka embe Zidane lofo bongeli otaka bato na otangela botale siko bato na siko yo beta côté tant de na classement putain apesi classement bi atinga mopanzi na foeli ati sibi koto ntela na pesi mbote masana ka tinga koto o même ba diriger batala niko amoni le roi azikwa folie ndene ko chapeto tant to yana terrain boedega nga kabulo mwana kabulo azeka ministre akitela na vese atanga ngona toko tiboke de vese Afrika akitana tuninga pito ute l'équipe ni pas na vita na mino na ina ndako fina vita abitieze ngeni wala kabulo donc ata les missions yebi mais siko iyo le bio za génie mais yebisanga match ni oyo mo vanda obike ngena za match a vito na beti ngo netina boma déjà match mo far pour na yo déjà ngai pona moi anecdote mukeyo za na poto je pense que même na poto ya komona Modric banda championnat banda tina suko ko apesa ka 7 passes à dire oyebi ngo bien bando tâche tactique komona pe Modric apesa ki 7 il apesa ki 8 na la pesa 12 passes à bien na 3 matchs za la tata na poto mais c'est même cette mission de vraiment Marcelodi 12 passes à bien na match match à liboso na style ko on apesa il faut 4 passes à bien 4 ate ko luka sande bombe tabeta mutu te oso tilebo ya suka na sopa to joueur babunga ba bisanga na loko wala kala ba loko ba beta penalty ze kote to na match mi balé na kano bi romeka asala test période mona kano bi romeka na bandal wa coach Bruno c'est le muku na makambo coach Bruno c'est na ngana wa ba na match le lendemain bi no lobi ko ya te poto sala ni to kota les jours suivants ngana ko songa bango ba pola ki match ko na yeka coach Bruno tala nga bengana nga non yo na sek na different ta bebanga kuna abengani tango match style deuxième match obeta na bango asala briefing na combo na nga muto beta vite moni joueur mo za mupanzi wala selo mukuna ayebisi kasi joueur ngo yo bengana ki wana wa yaka wa na joueur bango susu idem 4 match la ni ndenge moko donc en fait qualité na ngeza ko pesa dernière passe bi wana bele yaki makambo na nga donc so na ba chance o ba tusu ba na ba vita ko ni la mingi na ngana sa be spepele mais pas c'est comme tant coach ayeko pela to beta match suka na lupopo tant coach ayeko pela ngala ko bela na ba di ti entraîneur nyoso ba tika ina sime ko ma yeke yo bika entraîneur ne bala ka pe mo talinga na spina ye so na landi bien bibe ya kufa yo za ina vita bibe ya kufa na vita to bibe ya kufa match lupopo ti o to kundi coach le lo to betina lupopo to polien 0 na 20 d'accord déjà ngalo ko tant ka coach akufi ba coach ba ni ko ya entraîneur mo utaki watara ye ba Chilien ba Chris Wazala ki coach physique ya sud africain wana pour même tayi na tant bibe azala ki tant ka bibe matanga yeko zonga mais ngamu tali boso ali kutu komona ote parce que il physique te non physique kutu te on lo ba lo moko ya la ki pero do moni ba bale ya ba Congo ba joueur ebele ba tale beli bango manager azai mam na lo ba omoni joueur azaka ye moko te je pense que même il a mis yo na poto ebindeni ba kata ebindeni ba papa même ba manager ba kata ba joueur football les gens na motu pe kitaka so si ba bombe motu po beta on na makole komi compliqué voilà déjà nga jam moral ekufa ki puis oza na bandana ba moyo bika ba vite ninga ba campagne na ngwe bani mutaba momi mutakasanga osala ngona lute siko si ba peso da ngo ota pe l'équipe ba bimisa ko so ba retenir ta ko bika lokwa mo mafu et puis président nga yaki général période yang so beta be bosa bien so ka 2 matchs 3 matchs bo ba cha côté pour na yepe on comprend donc na moi sens on pour na oza moi bref histoire pena yango. Merci Lumazado na ko zonga mkepa avec Katangala yo le ne dans landi bien aux manager obemaka ba joueur awa na Angola mais sikoyo championnat ya Angola oza manager na championnat Congo différence ni ozomona ndenge évolution ba joueur différence eza makasi na organisation na Congo toza na batala moko ine exactement toza na batala ine mais organisation championnat eza compétitif donc toko comparer championnat Angola na championnat Congo eza butu na moyo de Angola legi musika Katangala musika eza butu na moyo biso c'est mieux que toza na ba club o tozaki na Mazembe oyo bando sala mo objectif mais Mazembe ngo na 2014 2015 tant trésor aye awa trésor aye singa noko faut même biscuit na Mazembe na ke Mazembe tant on a ke mo na Mazembe donc maman na Mazembe net équipe mora balabala au nom de Dieu nani omo de équipe maman na Mazembe net équipe ba préparation nanu ya Mazembe ndenge ba futaka ba joueur ndenge ba joueur ba vivaka eza ndenge moko te ndenge uti okende primero da gauche to
ndenge uti okende wana eza ndenge moko pardon katangala en tout cas ngai ntango tozali na Paris nayambaki Joël Kimwaki nayambaki Lofo Bungeli abeleka na Mazembe nayambaki Bedi Beza Kimwaki ayebisi nga ana gagné $30,000 30,000 awa ndo futa onde na maboko anafuta na maboko parce que tolobake Mazembe eza football amateur euti kokoma mpona kopesa na exemple pato abima ndeni pato abima mpo Mazembe ezalaki na bafiche de paye te ya koprouve ke bafutaka pasi même Alain Carré abima bongo dernièrement na 2013 2015 2016 Mazembe bakotaka kopiblie nga na page na bango ke naolingana nakimisa joueur na bango naonga nakimisa petit moko petit yango azobeta lelo na Maroc petit yango nani petit moko ya médiateur boye nani Glody nazaki na totala match moko awa da gauche na Mazembe tozaki na Jean azaki agent aza grand frère ya entraîneur ya Alaves oyo ya Espagne balela oyo nani numéro 9 ya Mazembe oyo nani aza akendaki Maroc akoma na bakata Ben Malango balela Ben Malango neti bakufa mutu azali na business wana azali mutu vice président à gauche basaleli Mazembe lettre suite ndenge mona petit Glody ezalaki kopa Bordeaux ko bango baboyi ke Mazembe ateka Glody asomba Glody awa na da gauche atika nasali lettre nabite botinda asali lettre nabengi nani Kitengi tosolo nabengi Salomo ote biso bona boye na bisi joueur abite venga pe na contrat na bango te nazo na biso boya il faut ezala enfant normal yaka kini ngande yana na kini tosolola yo soko ye awa tokosala kaka ndenge basalaki baninga nyonso to basalaki Mazembe kozwa mbongo na bango si toye wana nde pecha na sololaka aza na mutu moko boye apesaka badirigeant Mazembe d'information nyonso ote azokende kini boye na boye Mazembe apibli yango na page na bango président à gauche aboyi abi te toza deja na bamitié moko boye lokola balingi te tika joueur na bango eza équipe moko ezoganye nango batitre me na bastructure boye eza nango toza na baéquipe oyo eza structure te na Congo ke na bastructure banorme no Mazembe akomo osinise bajoueur contrat édifié lelo contrat ezalaki te soki contrat yango ekozala ba 2 ans ba 3 ans ke contrat na boye contrat parce que joueur soki azobeta abeta te soki aza na contrat na équipe même botike ina na abetaka te fo bofutaka ye exactement na Congo makambo wana ezalaka te nake na biscotte po place oyo namona nake eza théâtre nake na biscotte na Bedi Mbenza aya awa na Ngola na Mongo ngam nayaki na bango awa na Mongo kipe Mongo babeta te mpo na bavie na biso bavie na biso bazalaka ke yaya tinda bango awa yaya oyebi yaya oui nayebi aza nani aza mutu oyo asala mamba ndembo asala mamba ndembo faut bien préciser te aza mutu oyo mpenake ndembo asalaka yango soki alingi kosala ndembo asalaka ndembo et par là aza na bato oyo awa oyo bayebi ke basololelaka ye esko bato wana nde bato babomaka bajoueur nde bato babebisaka kombo na ye awa place sikoyo tolinga tovanda yango wana evikatangala yo oza moto ya football oza manager première question na ngai transfert ya Trésor Putu yo oyeki na yawa transfert ya Trésor Putu zelanga na silisa eloko nini eposa problème Trésor Putu atekama combien problème nini se posa po Kabu na Mazembe babendana Trésor Putu ngam na négocier transfert na ye pas président Beto Kangamba eza 1,5 million Trésor 1,5 Mazembe tosolo libongo et tosolo na commandant na biso commandant za moto asola na Trésor bato bayebi Trésor abi mamna obeta ekoti mwa conflit bato alukuta bakoti am savoir Trésor tozosola na ye azokosa bavie na biso oyo kaka na lobi oyo bazalaka pembeni ya président neti baballon tobenga bayoki lisolo
mutu oyo atia bango contact direct na trésor c'est héritier wata bisa wana mutu na ngai héritier bengi bango héritier bengi wata tala noko problème moko eza awa ya ndule ya nini ya ndembo yo foke kabo kabo trésor amengaki neti kobude baviana lokola bango bazaki pas président oyo bakoloba bakoyoka président ayebi kaka ke yaya moto alobi bango chapeau na bango ezalaka yaya moto alobi ezala yaya alobi te ezala yebi na eloko te mpona bango ezalaka yaya alobi basolola mpe conclusion baya na trésor mbongo mpe epesami nango trésor mpa badobe ntango eyindi ke trésor azobeta lisusu te azolinga kokende baentraînement te président benginga président azalaki abisanga so trésor aye entraînement lelo na opeso $5,000 so trésor aye entraînement na opeso $5,000 ata ok nake na ndako na biyo oyebi ke na contrat na onga nalia te kosalisa yango to bafantir te toki entraînement ote noko bapome toki entraînement trésor abeti première année deuxième année bazongi lisusu bakendaki na vice président moko na kine na Lubumbashi basali deuxième contrat wana nde siko eyaki kobota baproblème deuxième contrat trésor azalaki na choc bamemi trésor na Monaco trésor ti abeta wana atikala na mosisa moko ti trésor alando obetaka mpe na baéquipe nationale ani atikalaka na mosisa moko nyonso tu awa na genou ezalaka nango te entraîneur moko tozalaki na ya mondele ayebisinga joueur na bino azobeta nde joueur oyo ayebi obeta bale me awa epa nanga mpo abeta fo baopere trésor mpe amonaka basala opération akobeta te tovanda mpena réunion na biso enoko ifoke tala photo na yo yango donc okobeta kuta donc ye kuta azokamwa ndenge oti obeta coupe d'Afrique trésor ake Monaco batraité mpe normal azongi ntango azongi deuxième année wana nde akobota baproblème deuxième année kabo ediscute ezalaki au moins 650 à 850 000 mpona Mazembe bapesa trésor 3 ans Mazembe mpe bakomprenaki ke année passée trésor abetaki te ndenge kaka ezalaki banégocie normalement nyongo oyo kabo atikalaki nango ya Mazembe yango wana trésor tant trésor deuxième année wana tant trésor abandi obeta président mwa faillite trésor azalaki moto ayebaki ezalaki so nake pa moto match gagné 20 000 30 000 abandi ozwa na ye prima match na ye baserie ya batrésor ezalaki kaka président abandi osala ndeni contrat na yo ndenge kaka azwaka contrat na ye 1,500,000 wana deuxième année azalaki mwa 400 000 lisusu donc ekomi kaka ayebi kaka soki abeti aza na prima match na ye prima match ba 30 000 ça dépend kaka ya match azalaki na salaire te azalaki na salaire mais yo lobi nanga ke bajoueur mingi na Angola bana ba salaire de base le seul équipe oyo bandi ofuta salaire te ezalaki Kabu Sport le Kabu no futa ba salaire de ya bandi ofuta salaire te boyokani contrat combien 400 000 bapeso 400 000 na yo soit bapeso 200 000 na aller 200 000 na retour oza na prime match 7 000 par match oyebi déjà que par mois so to gagner 4 matchs na 21 000 nanga na 21 000 parce que ba joueur ba bando linga ba bando préféré na bango bongo mais lelo tellement fédération et ça joueur union surtout comme la contrat il faut salaire OK na il faut la fiche de paye la fiche de paye union surtout fait ça parce que tant complication ane bandi trésor à longwe awa azongi mazi tant trésor azongi mazi kabo azui de quoi la contrat ya trésor ezaki a monnaie difforme azui contrat na ya kotisi na CAF donc suspension oh mazinani CAF apesa ma trésor ezaki pona CAF tant contrat suspension ya trésor esili Mazembe mpe na tour na ye afundi Kabu mpona reste ya mbongo na ye président apesa mbongo et pas président Omar président apesa parti ya mbongo et pas président Omar président na confiance basalela ye documenté apesa mo pas président Omar et pas président Omar apesa Moïse mbongo ekoma te ekoma mbongo yango ekoma président Omar apesa sikoyo koka bakitisi Kabu ifo emata na division il faut tozala na preuve que Mazembe a recevoir ne fils que quelque chose que FIFA esenga bandi ko benga Moïse bandi ko benga président Moïse na bengi ya mbate na bengi ya mbate na bita tanga na Tunis président na Tunis président nga presque na nga na yeba mbongo pesa ke pa na o na pesa ngo e pa ya président Omar na take JB pa apesinga numéro ya président Omar mi to ko so na président Omar ayebisanga bité apesanga mbongo na pesa batamasi siko na komo sana so na bengi Moïse amite na bengi Omar siko asiliki lokola bato ya Mazembe secrétaire kitenga ayebi ne mbongo wana aliaki te baza bavantire boye na boye bapesa lote Omar siko aye koganga
Omar a sala conférence abengi nga abengi secrétaire Mazembe abengi président Moïse ne ba ko sala lettre ya kondima ki bazwaki mbongo wana nde omona ka position na première division. D'accord. Merci Lumbanzadi. Ngala ningi nazonga pa na muke merci avec Katangala na ozongela mais Lumbanzadi yo en tant que médiateur nengo zomona équipe nationale à Congo en tant que mutola ndakandembo okosela mo analyse nengo zota l'équipe nationale à Congo est-ce que lelo na minute lelo équipe na biso za kitoko bon vraiment nga faut dire on ça analyse be bati ba comprendre nga pour moni biso ba joueur to kana mo ba tendance ko penga ba jaloux toi ba ta muto ka o jaloux en fait nga na longo na mabale nga za na analyste ne na le la JP ne na la we ka ne na le la joueur ya ka ne na le la faire que tu le la faire ça vous dites ma facilité. Voilà la première des choses. Et là, on a ce peine, on a Léopard à l'élo. C'est-à-dire que nous avons la qualité pénalité, mais comment l'équipe. Compact. Voilà. Soit vous avez une équipe à football, soit vous avez un bateau qui est en solo. Soit vous avez un bateau qui est solo, mais il faut que vous ayez une équipe. C'est-à-dire qu'il y a une équipe, vous avez une équipe, pour région pécotique. Mais si vous avez le monde qui est Léopard, ils ont changé pénalité. C'est-à-dire que baye te vivre na ki chancel mbemba na inonga nani na c'est comme peu comme chancel to mesani na ngope so tali même Belgique bazaki makasi bongo ti balanisa ba 3 coupe d'Afrique basa masa c'est-à-dire le ngona bokoli na ye bokoli na ngoya bozu cohésion biso za ki 5 ans passé bola muna tango mona pandu bopunga na 10 mais ba bolo bakeza 10 oh pandu bopunga na 10 bongo so che de 6 benge so che de ba na sima che moto le moto na za ba beta poset ache toi mécanicien vraiment bon l'homme la tango boy donc ils a tellement compliqué. En fait, la qualité, on a le bagage au mot. On a vu peut être choqué par tu belé, mais pas de débat au méga olympia. Biso na Congo, na RDC. Ba joueur comme ça, c'est là ba beta na ba poto na équipe ba kitoko ba mote ba beta. Pour amener ba tu ba olympia. Na bena sincère. C'est un exemple là. Obi ke biso na Congo to na room. Après ça ba passe ba na ralenti. Na milongo la kanga, on va ba olba la bichi. Obi ke to na mputo pe passe na journaliste on comprendre pe na on ndeni. Il y a des biscuits qui sont ne parlons pas. C'est-à-dire, on est venu à y aller pour mettre la balle. Quand on la balle, ça c'est pour mettre une équipe à mon été. Si on va balle, ça n'est pas les salaires pour nous ça. On a envoyé par moi. On a inné. C'est quoi les autres unes des bateaux basés dans l'opportunité puis chance les égoïs. Parce que surtout qu'il y a des longs longs chassés même pas les guinées que disent que c'est. À la Guinée, il y a des méchants dans les guinées de on a qui 7, on a qui 11. Ils ont vérité. Toi, les gars, ils biscotent. Mais, il y a les gars, ils vont à la vérité. Il y a la chance de mettre la ligne. On a les pour tout les gens. On a remis la balle, on a la balle. Il y a un ganga bien, après ça, on bien, ok, ils ont bien. Et à ça, mais chancel même pas, il y a une balle, non? Il y a l'objet qui a évité, mais les gars qui gladissent. Et ça a chance même de sourire comme il peut chancer. N'a manager. Merci. Gladys, il y a une bêta. Le technico-tactique, c'est un vrai libéraux. Chancel pas un bêta. Parce que le chancel a légué Gladys et Matiseli. Qu'on mette à un niveau. Il y a un changé dans le rythme. Il y a un lobano boy. Moi, je suis dans début dans le lobano. Nous sommes il y a kaka ne pas petit via mangeant. Mais c'est pas que nagi potagi qui boudi ne bande tant banda qui t'a outi chat. Abimi mundu qui a passé mais soit il le plus s'adapter pas la mundu nous en a poto. Rythme mundu na physique mundu na moral mundu les années monter dans Afrique. Tu peux avoir du talent mais soko que pour tout les autres c'est mon frère camarade. La tout même yo qui dans Arsenal nini osonga. Adaka na kuta malili mawe zala wana. Parce comment c'est-à-dire faut s'adapter. Agrément. C'est-à-dire non même pas zo beta lelo azana moral moko tena ba joueur na tangeli yo d'ailleurs azana mbongo azo ta chiko pas zo na musala o yayi. Ezate que match simba pe mbongo te. Yo ça compte na football. Mutakoza footer mais so kuti ba condition o ti bien. To mona ba footer belé na mama bali. Mutabi na footer mais esprit ya Belgique akuti condition akuti même Mazembe kala Mazembe to Mazembe ça peut pas footer. Mazembe wana. Ah bon? Obele na lobby oyebi ko na biso ke Mazembe footer wala. Mais tout ça na Mazembe o mona mnage jo oyo abetaka po mbongo ebima nani. Tu prends le Mazembe na si c'est kanga mukuse boye. Ana ko bamuka bato. Ala ne footer. Eba ne mote ba to indiscipline tactique. A Cameroun zo comme biso na ba vite après c'est mo boye mo muke ba no bima ba footer ba ala ki esprit lokola muke so mafoto nganyango e ko tara muno so esprit. Pour moni Mazembe lelo lokwa mbongo za so lokwa kala. To moni ko mo réfléchir et au bois.
na kala pe bazaki na bango mais moral wana ko mbongo pe esala ki bazaka donc pona nana me ko chiter na lobake ba joueur ya kala ba yeba ki pe parler mais soki pe ba chance te le roi baninga et baninga lelo ba juste chance ya komona ki manager mo ya bien a poussio ke meshak ya ka meshak ko kinaki na kama mbia solo ba majembe majembe na partenaire na nini tina équipe nini na Anderlecht mais ça va tina ke kuna de ba sala ba beri boka ko komi kuno be di 6 mois pour zo nga na patula Lubumbashi apete kuna pa ko zo mais tant meshak ko kuna kutana mutu mo ba fungula habité yaka a tant le match kuna mo ne le meshak apela ça dit encadrement ya bien na manager a mais ce que na terme ya talent pe na ba yeba ko kanga ballon mutalegi mputu kuna na mona nite mutalegi biscuit na mona nite mutalegi room na mona nite ngamo pe na micro ti penda na mona penalty merci bona micro te point bona yeba jangu tuna na njini isa yo na tela ka match na tuna petit na mo Philippe Mwengo yeba on manager mo sika ma yeba bete mutu mais out of formation omoni ngana se omoni ofute papa na lobi nenge le pare beta bongo ye pona yo médiateur mando ngala zigi et le pas na ba joueur mana ba craquer ala ba craquer ana ba joueur aya beti akei nani mtakoza lima wa wita ya sifana appel de passe à vite tato ba passe na sali centre dans une sur pas mu ninga gecha o puta pesa ba kambo ko te Liberia ba kambo sauter ba ko sauter tika yo so monion tout dans sincère tout ba vrai mais ba ya ba o sa musala bien le parle le ba tomboli yango mais tato le ba qualité to zo ba détail on a fait ngambo en détail nanu te on a payé ça conseil bi nanu si na ibi merci matalo na retourno mutu na moko lelo na Congo so abi merci so entraîneur moko na génération na o yebi kelele o regretaka o ko tshana na bibe na kati te na bien entraîneur na bibe ka kati o bibe le entraîneur no ni presque nyoso ah vraiment bibe ya la ibo yebi ke to ba no beta boy bibe le gibenge musika arrête musika ibe ben peta 3-6 to kangisa tina ndako entraîneur doit risquer ngani ngaso ya bibe te na beta ba na Congo te entraîneur ba pona joueur akemba pa mono na likolo mwa munene mo ko toka do bendi kubebwe bipete obeta te to yeba ni bale ko papa ah ouais yeba ni bale libeye ana bato kena brazo to komi lelo abito obeta on va jouer comme Arsenal la petit tableau après ce musala yo c'est pas ce que yo za foot même manyanga pas ça la popo manyanga abio za foot maintenant c'est pas no po bomba ballon so mais ça peut aussi mbele yo bima de to mona pa mindele mais pour la yo bibe za top de top biso to santé mana vraiment mo l'entraîneur kuna na papier okoma lelo za suite o mona te entraîneur no sakin ba ngoma nganga entraîneur bisko ka match petit ba aujourd'hui o ebe on ne ba aujourd'hui entraînement yo le ba aujourd'hui entraîneur sasa à 90% la plupart ba koma na ba nganga o entraîneur excellent ba koma nganga oui la plupart mo mtolo ba to kosa ngana koma analyste na osala za su ya joueur te entraîneur moto mona to mo tombo papa lukila équipe bosana ngana zo sola analyse ndena sola ka wera jibe faire ndena sola musique ndena sola ball bon et so mutu te ça dit le football est bien na ko ngana to sana kiniti ba joueur même na ba tere bouffer comment ba parking ba kamera na ba lufu so na s'intéresse ba kamera ba comment ba parking pourquoi jeunesse relève ezati ba tere kufa petit pour ba kuluna ba comment ba kombela ba masanga entraîneur nyoso ba comment ba nganga entraîneur zo lela nganga na biso lo kwa kufa pas le kufa papa nele nyotala mo ya tebe pefkin ekufa et puis biso ka to egana championnat et pefkin nzaki mo na obeta na vite na pesa force joueur ya babu la vite na obeta na vite so na beti makasi ba nyenge sa ana ngola ozana ka bushko ozana Santa Rita so beti makasi na da gauche ba go sombo siko lelo bisanga bala ko comme na ko beti tata et pefkin ligue D ba beta na 11 mama na moyi ligue 3 so ligue ni e ya ka 14 après kuna ba ponani bango na bango eboma et surtout le connaît cette parmi le ebomi football na biso na ko moi je pense que ngapona chité na ngai na remixer ka bato ba na sisi na ndem na ba sisi sisi ndem papa aussi ni tika na tika bo ku siko continuer na Paris so manisa dolo ma famube merci bon pour la aussi ça en tout cas to chité to comme na biso na suka on va passer un classement. En tout cas, l'ancien résultat fait un classement de 98. Timelo ya Lopa, monsieur entraîneur. Quand on a là-bas, bon, c'est un classement de 98. Il y a Lebo, Timelo. Ça c'est le numéro 1, c'est numéro 11. Après, tu sources dans l'histoire. Voilà, c'est quoi? Les questions moi bien. Mais il y a des bakou. On me dit analyse. On a des bakou, tu as fait un mot. Voilà. Déjà, dans ma il y a le numéro 9.
nde tolobaka nef ezaka bi bawa totepe na vendaya po bandasa bi na nef nalobi vendaya te nalobi boye de 98 monatiti awa sona nanti awa déjà so oke na numéro 10 en tout cas mpona nga bandana wana numéro 1 tobe mata na numéro 1 garde poni nani neti nga na numéro 1 na poto mpona nga na wotya tokala numéro 2 numéro 2 numéro 2 na wotya mpe kimoto numéro 3 numéro 3 na tie kisombe numéro 4 numéro 4 ngai bafuter mpe balekaki tona bakati wana bamisu makasi ndeti nga noindama tete poni noindama ne otuni ngati vas-y yoyo tie nga na tie te ndeti nga bakati na kotya bagenya numéro 5 ti lelo na 5 na kotyala nga Gladys bokese mie terrain mie terrain mpena tokala mie na tie mputu na tie room na tie putu na tie room na 10 na tie putu na 8 na tie meka ya zorino na mopanzi na mopanzi wana mosusu na tie mpena ja mokulu numéro 6 na avant centenaire bon avant centenaire sikoyo kozwanga mpena mwa motu bavant centre mpe ebele baleki na baliopa meme bavia kalati lelo bafutere baaki mwa tro banda otya babi so siko mpona vanka seke fona tindika putu na nef mpona facilité nake na tour na nef atie nani biscotte mopanzi moko pardon biscotte réserve aja mokulu mokuna mbango ada emeka aliki tokolongole te mpona icone na kati wana siko 6 mpona ngai nakobetanga mpe milambo wana ya ngai so moto asiliki mesa yanga d'accord evikatangana nazomi mpa na yo okopesa ngai de 98 jusqu'à nos jours. Ouais, de 98 jusqu'à nos jours. Numéro 1. Numéro 1 tokala. Mopanzi ka ndenge alobi kisombe na kimoto. Na kati pe na garde ka ndenge moko Gladys na bageta 6 na ngeza cholola. Tinyama. 6 na ngeza cholola. 8 na ngeza mbayo. 8 na ngeza mbayo. So na mati 10 na ngeza trésor. 9 na ngai eza Shabani. Ndonda. Mopanzi moko na tie Emeka, mopanzi moko na tie Lwalwa. Remplaçant Lwalwa za nani biscotte aza, remplaçant numéro 10 Room aza, donc 11 na ngai mwana. Merci beaucoup. Merci beaucoup na balani nyonso bolandi biso. Biso to sukisi na biso wana, biso to abata ndembo to kena musika te. En tout cas, merci. David Wembe. Isola balabala, merci réalisateur. Merci na lega kamana na ngala wa côté wana. Fila. Filita Mwenkoye, na pesi mbote place azali. Merci na Kipe Mongo. Merci na Christian Kakolongo, na pesi mbote place bozali. Soki to kosukisa na pesa no monde de la fin. Moto panza na biso. Tina loba na mio de la ki na osa analyse selon ngai puis na oso la ngona ninga ki jouer donc ba joueur mama so pe ba kota la base la choquer pas comprendre que ça analyse les na sala ya faire ya fali donc na opesa mbote en tout cas na opesa ba mbote na Paulo dos Santos guerrier pour qu'il patrouille la facile même quand nous comme on est Paulo dos Santos guerrier no mona donc na ko kwa kutu ba tebelete pour na ko bebisa en tout cas na ko ka Paulo dos Santos guerrier puis na ko ki tu travel ba PDG Patrice Zimbondo donc deux personnes wana on a visa qui tu travel on a billet Paulo dos Santos guerrier donc Paris to zoya to ça analyse nous rappelle David Mombele to sola na biso côté donc à Paris on est ensemble merci beaucoup Obosani Gilles ah oui ça nga pe Gilles donc to ça la wana kala to ça na analyse to ko noti na Paris puis ba ko ça choqué ba message na ba déjà ba bi ke ngala do milieu du village on a lobé uta na on a nenga mabete misali solo to relater pour ba pe balinga ba ko ba vérité monsieur za caché donc ça fait bon après c'est Gilles Makaya Mbote le célèbre restaurant après c'est Mbote katanga to sisa na biso. OK, merci d'abord. Félicitations na yo na ozo sala pour na ndembo continuer toujours grâce na yo pe mama ambezo changer pe côté à Congo côté à ba joueur biso toza pour na ndembo soki eza bien to continuer toujours kozala bien mbote na bandeko nyonso surtout o ba Holanda biso en tout cas vraiment na remercie na ndenge pena opesi biso pe opportunité o to le kala na ndembo donc biso toza wana pour na ndembo to liaka pour na ndembo to kufaka pour na ndembo. Merci beaucoup mon frère. Merci. Merci.